Bonjour ma famille, bonjour, j'espère que tous allez très bien par la grâce du Seigneur. Voilà, bisopé bien, Zambazo Batela, malgré que moi Mikolo vraiment. En tout cas, tous allez par la grâce de Dieu. Et tu vas toujours que ceux qui te y est solo là, cela veut dire que tu as envie. Et tant que tu as les bakwa à Kolandanga, c'est que tu as moi. Alors, si tu as moi baza et banaka. Donc, tu tiens Zambalo la liboso et après tu koya pona ko solo mkie oyo tongi to solo na mokolo na lelo. Tendre Père, Yahweh Topesio, merci. Merci Nzamba Lola, merci Nzamba Nyoso, merci Nzamba Bomoina Biso. Opesi biso makasi o renouveler bonté na yo katina biso lisusu na mokolo na lelo otelemisinga lisusu Seigneur devant peuple na yo mpona kopartage yawe tika ete kombo na yo ekumbama enetolama esonjolama parce que toza compte parmi les vivants lisusu na mokolo na lelo bao bazongisi pema epai na biso toloki na eloko te Nzambe topesi yo merci Seigneur na souffle de vie merci na makasi merci mpe na oyo otie kati na biso na ntango tika ete oyo tongi topartage ote epai na yo ebotambuma kitoko esala misala kati na bavi na biso tochasse oyo nyonso ezokonfese nkombo na yo te ezala ni pe sans effet yawe puissance na yo présence ya bonzambe na yo ezala partage na biso ebatela chaîne na biso bomoi ya moko na moko ya babone mpe bandeko nyonso bakolandanga kimia na ebila kati na mabota na bango dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. En tout cas, j'espère que ça fait vraiment longtemps. Quand on a vu Sarabino, que à tout coup une vidéo et on a déjà il y a moi kala et au yoki on s'est intéressé aux vu quelque chose en tout cas qu'on a raté qu'on s'abonner parce que chaîne déjà c'est au fongo là donc ça veut dire to zali tout ça là bas jour to zoyate mais to kaka parce que boccupation eza mo ebele nazaka na YouTube te nazaka na Facebook pardon na WhatsApp esika tokamba ba mama na groupe WhatsApp na biso et à part cela naza femme commerçante naza femme au foyer et voilà makambo ezaka ebele ministère pe ezali tozo soutenir donc en tout cas ata bomona nga te bosabone bose désabone te bozala kaka ezala kaka bien makasi nzamba ozanga te na kopambola biso vraiment papa mama soki eza mbala no ya liboso ya kolanda nga en tout cas nasengi na yo osabone na chaîne na biso pourquoi pas kolike video kopartage pe et permettre na bandeko mosusu bayeba na korejoindre chaîne ya Mama Bi LBM TV oyo wapi tozolobela bopeto libala pe bopeto ya mwasi en général. Voilà, lelo penza naza na message moka ya mokie ya kopartage na biso parce que tozomona lelo mabala mbilinga ezokota trop na mabala yango nga naloba toujours awa tolobelaka bamama te awa tolobelaka bamama te tolobelaka mpe bapapa donc cela veut dire na kati na libala ntango bato mibale basangani oyo bauti na des éducation différent moto na moto auti na éducation na ye mpa na bango ntango bato wana mibale basangani ezalaka vraiment facile te mpo basadapte e mpe ntango bazobota bana éducation oyo bango bakotransmettre na bana ekozala éducation oyo bango batia baza nango commun accord voilà oyo bango moko bamoni keno ya malamu yango totire e yango nde kozala oyo bakoyeba na kotransmettre nango bana et lelo tozomona lelo na kati na mabala badega ebele ezouta epa ya bana te badega ebele ezouta epa ya baparent bango moko soit mama aza bizaleli mabe yango biso tolobaka mwasi nde bizaleli soit papa azorespecte mwasi na ye te azosala infidélité aza mobali moko ya incompréhension aza mobali moko ya immature aza mobali moko ya makambo ebele nde tozomona bacause ya madivision makambo ebele oyo ezokota na kati na bafoyer. Alors lelo mingi toye koépingle côté ya bapapa lelo tozomona mibali ebele c'est comme si
mibali ebele baokoma na immaturité bo excusez-nga vraiment mibali ebele parce que tokoloba ke basi oui basi ya mabe mpe baza nga nalobaka toujours vérité donc ça veut dire basi ya mabe baza mibali ya mabe mpe baza donc quand il s'agit de kolobela mibali tokolobela mibali quand il s'agit de kolobela bamama tokolobela mpe bamama parce que lelo tozomona ebele na biso tozoloba tozopointe trop le doigt sur le femme oui parce que moi ça azalaka un moko mwa têtu un moko bende matoi koloba kosala mwasi ayoka mais eza na bapapa oyo mpe ebele lelo à cause na bango nde basi mpe baose comporte mabe na kati na mabala à cause ya mibali wana nde basi mpe lelo baose comporte bien te eza na mwasi mosusu auta mpa na bango très bien indiqué et azwi mpe mateya concernant le mariage esika ozokende tala 1 2 3 4 5 6 mwasi baenseigné na makambo nyonso oyo ezoconcerne libala et arrivé na kati ya libala mwasi aye kokuta mobali comportement bizarre mobali immaturité mobali respectaka ye te mobali makambo ebele alors que mwasi akoluka mpe ka asala effort ya ndenge oyo selon nini baenseignaki ye balakisaki ye mais mobali akochange te mobali akotika te mobali azocontinue mpe kopersévérer na kati ya badega wana nde lelo mibali ebele bazose plaindre mwasi na ngai mpoli mwasi na nga boye mwasi na nga bepapa ntango yo oza kose plaindre mpona comportement mwasi ntango yo oza kose plaindre mpona oyo mwasi azosala estce yo moko mitali parce que biso tolobaka toujours na bamama ke ntango ozose plaindre mpona comportement papa tala nano estce oza femme soumise parce que bible ezoyebisa biso femme soye soumise mwasi estce oza soumise mwasi okoyoka oloba aza soumise mwasi mosusu mpo ota okoyoka olobina si nasali baeffort na bonde me mbo azochange te parce que eza comportement misusu ya mibali nde ezomema basi na suka so nakoki koloba bongo parce que nature ya mwasi deja kati na ye eza bolingo nzambe ntango apesa instruction wana na mobali ke mobali nde alinga mwasi liloba na mwasi azala soumise parce que mwasi kati na ye bolingo deja ezali deja komona mwasi azomema deja 9 mois na libomo ozomona ke na kati ya 9 mois wana le haut et le bas eza ebele kosanza eza na kati bavertige bamaux de tête bamal au dos makolo kovimba nyonso na me bolingo oyo aza nango oyo mwasi aza nango kati na ye nde ezosalaki apersévérer amema zemi wana andima basouffrance wana bapasi wana nyonso wana jusqu'à ce que asimba lipamboli na ye na maboko mais par contre chez les hommes ezalaka bongo te mibali bino bokokana na bino kosala semblant te mwasi akosupporte mobali asupporte caprice mobali asupporte makambo na ye nyonso tu mais mobali akosala semblant te une fois ke mwasi asali erreur une fois ke eloko moko boye pa mwasi mobali akosenflamme mobali soki paza mobali ya immature so par exemple mobali ya immature akobima ti akelobango meme ti libanda koloba comportement mwasi na ye koloba oyo makambo mwasi azosala koloba do akokende mpena donc koexpose mwasi ne libanda oyo basi ebele basala yango te me bamelaka kaka donc cela veut dire papa ntango obali mwasi nzambe aétablir yo comme étant chef na kati ya ndako alors lokolo oza chef donc cela veut dire il faut ozwa responsabilité na yo na maboko et il faut oyebaki ya na makambo mosusu quand ça se passe na kati ya ndako na yo yo nde tant que chef il faut yo moko nanu omibongisa nanu omitala nanu et après nde sikoyo ekokita ti na bato nyonso tu oyo baza na nsima na yo oyo baza na nsima na yo bapapa ebele lelo boza kose comporter d'une manière nayebi te mpenza nayebi te oui mwasi aza mabe bamabe parce que na mokili biso surtout nde toza boye moto aza parfait aza te moto aza mpe parfaite aza te chacun a ses erreurs mais na kati na libala ntango tosanganaka boye tolukaka quand même tozwa baerreur badefo moko boye tokomisa yango baqualité pour que oyebana koluka osatisfaire motu na surtout mingi nga naoloba parce que na mwasi nazwaka mpe ta osola na basi ebele en tout cas nayebi combien baeffort mpe misusu oyo basi misusu oyo basalaka mais oyo mibali bakokaka kosala yango te donc ça veut dire mobali akokaka ne kosala semblant te donc mobali ye soki amoni eloko oyo eza mabe akoréagir akosala eloko moko mpo alaki soki mabe mpo alaki soki asepeli te mpo alaki soki abimi
abimi libanda pona ngo pola kisoke pola kisoke pola kisoke. Mais moi si au monde a supporter mon balo azam na solo, a supporter mon balo amela masanga, a supporter mon balo asala kindumba, a supporter mon balo infidélité, a supporter. Donc moi ça pour supporter ba bilo mususu o bala ko supporter te. Ba papa tomitala. Bomitala penza botala conduite na bino en tant que chef. Conduite na kati ya ndako na yo eza ndenge nini. Ozotambola ndenge nini oza ko se comporter nini façon nini ozo traiter mwasi na yo. Parce que mwasi oyo aza ko se sentir lokola reine. Na ndimi te mwasi wana a se comporter lokola nayebi te kombo nini tobenga ngo. Na ndimi te. Parce que moi, ça en a besoin d'attention. Moi, ça en a besoin de bolingo. Moi, ça en a besoin d'attention. Ça en a besoin d'affection. Ça en a besoin de babilo kouana. Tant moi, ça zo mon ango. Et tant que yo pesa moi, ça attention, affection. Cela veut dire que ceux qui à ta salaire, ou ils sont naturel, ou ils sont nature à mon tour. À ta salaire, wana, okoye ba nengi ni okosola nae, pe okoye ba nengi ni okosungela nango en tant que chef. Parce que ils ont la façon mususu ya ko sala mutu reproche, ils ont la façon mususu ya ko lobela mutu o esunga kate. Parce que tant yozo reprocher mutu, tant yozo sala mutu reproche, ozo lobela mutu likambu, ozo kitisaye en fait. Ozo neti chose, ozo neti mutu o azana valeur te, mais ozo neti loko parce que eloko nyoso ko tezara même na valeur. Parce que son Nathalie ata singa oyo, na mona oka singa chargeur. Na kopwaka na ngangwa na tiki na ngango na kepe na sali mahamsusu mais ya un moment donné na ozana besoin nango pona connecter na sa nini na charger ata sachet à papier mouchoir na ko aussi ça ko utiliser papier mouchoir na boaki mais na otala eloko mo na loko tata msusu insecte moko bo na bomi na osime na maboko te na so ata sachet na donc eloko nyonso est important siko boni mwasi o boti na ebana o zane na kati ndako ozwa na valeur te. Ozoye na valeur te parce que ça na mibali mususu yo bakena opesa rapport si lelo ya basi na bango et pas na ye mo pas na bango mobali pas seulement pas mwasi mais pas na bango mobali donc cela veut dire ozo kitisa déjà mwasi na yo osala que mwasi na a perdre ba valeur a perdre ba respect a perdre biloko nyonso vis-à-vis ya famille na yo to pe entourage na yo ne loko eza mabe o eza bien te o ekosunga yo te lobi. Parce que l'obi soli mutabongi c'est parce que mutu nature mutu be erreur ezalaka et cause erreur mo boza nango ka ya kibo moto ka naturel ka ça une erreur mo bo écoute tam susu a souhaita ki yango te ou bien genre quelque chose comme ça mais l'obi siko so ka se rendre compte que ça qui mabe ka bongisi mabe ona et que yo déjà so mema ki sango ki ne ko panza moi si libanda oki obongisa onde ni pour balamokili balobi derrière un grand homme se cache une grande dame c'est que grand homme wana pe fois ça la pe que grande dame wana fois ça la pe que grande dame wana pas à la grande dame parce que toyaka ya kokokate toujours na kati na libala mutayaka na partie na ye oya se complétaka oya complétaka pe muninga parce que mibali ebele lelo bazokoma baimmature na peut-être bazokoma ou bien bazali ou bazalaka donc ozomona ke basi mwasi azose plaindre na comportement ya mobali oke ye moko mwasi azosala effort parce que lelo soki totali na moki même na baeglise même na réseau nde toza boye omona presque mate ezaka mwasi bongisa mwasi eza na basi ebele bazwi conscience mais eza na mibali ebele bazozwa conscience te poti bato ya libanda babanda koloba ke mwasi wana ya ndako azalaka sali te mwasi wana ya ndako alombaka solo mwasi wana ya ndako ayebaka kosala boye te ebimi ndenge nini nani abimisi yango parce que soki bozalaka bino mibale bolala bino mibale na mbeti na chambre na ndako sikoyo ti salita mwasi ebima libanda ebimi ndenge nini sikoyo atant ke yo responsable atant ke yo chef de la maison effort nini osali mpona koluka kobongisa mwasi wana mpona koluka koporter correction mpona koluka komemele quelque chose oyo ekosalaki abongisa eloko neti nini oyo mobali wana osali oyo atanke responsable osali soki lelo basi ya mabala bazoperdre barespect na bango epai ya basi ya libanda c'est à cause ya mibali mutu a mutu nyonso azalaka baerreur mutu nyonso azalaka badefo
mais attend que bato tant toza poto se compléter tant omoni muninga na berere ovandisa osola na yo obongisa ye eza eloko oyo la plupart ya basi basalaka me ya mibali basala yango te mibali basala yango baamokie baamingi te ye malamu aluka amona ngo occasion na ye po abima libanda olie ke avandisa mwasi to pe asungela ngo mwasi abongisa ba continuer route ensemble te mais ya omona ngo occasion penza ke ya ye asa nini abimela ngo libanda po ani po mbali bakoka osasembla te alinga pe osasembla te donc eloko ya moni ya mabe directement abimi nango libanda directement ake osambwisela nango mwasi pa bato ya libanda wana olie ke asungela nango mwasi na ye parce que mwasi soki akuti salite na boxer na kilote mobali asokola yango abimisa yango libanda te abimisa yango libanda te mwasi azwa yango asokola yango alongoli yango atie na singe kauki mwasi soki akuti brosa mobali eza salite persone esila bien ta azwa orince azongisa mais mobali soki akuti ya mwasi une deux fois ekomi problème yango nde mpenza nde kopesa ye mpenza nde porte ekofungwele mpenza porte yango nde esalaka mwasi wana sambwa pourquoi mwasi aza être cher mwasi aza être cher oyo nzambe atie pembeni na yo parce que tala nanu yo moko ntango ozalaki na ntango okomi na mwasi na kati ya ndako différence nini eza ozwi bana obimaka oya kokuti balambeli yo oya okuti bana babongisi tout wana omonaka changement moko boye eza mais 2 ou 3 erreurs yango te esalaki mwasi na aperdre valeur na miso ya bato aperdre respect na miso ya bato aperdre même kilo wana même pa na yo moko oconsidere ye ozwa ye lokola eloko moko boye oyo ekosalaki esunga ete lobi alors bapapa ebele boza na kati ya baerreur wana bapapa ebele boza na kati ya baerreur wana oyo lelo basi ebele baolela mai na miso na kati na mabala soki lelo basi ya libanda baozwa monopole wana baozwa courage wana ya kotelema koloba mabe mpona bafemme marie mpona koloba mabe mpona basi na bino oyo baa na kati ya ndako mpo baozwa ngo wapi mpo ezouta wapi c'est parce que bino moko nde bozobimisa ngo libanda papa mpona sentiment ya minute mokie oyo ozolinga okende ozwa libanda na oyo na ndako ozwaka ngo kutu koleka oyo na ndako kokozwa ngo plusieurs jours plusieurs fois plusieurs minutes ndenge olingi mpoka oza na mposo découvrir oyo ya libanda wana ndenge ezali epesi yo bilobaloba epesi yo bipale epesi yo banini moko boye osalaki okitisa mwasi na yo okitisa mwasi na yo valeur et la plupart makambo kenda koloba libanda sur 10%. Donc 8% ezaka lokuta. Nyonso wana pourquoi parce que ozaka na besoin ozwe loko moko boy oyo oza na besoin nango wana. Alors olingi o sacrifier valeur, dignité, respect à moi sinon anda. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi ça me donne ça na été parce que moi ça melaka moi ça supportaka. So ekomi na moment où moi ça komi ko sanza. Et ça la bien te biso parce que même la chaîne nanga so beaucoup tu bota la plupart ba vidéo na so na 100 combien de vidéos à part ba vidéo ya short one au moins ba vidéo nanga majorité zaka toté ya mwasi toté ya ba mama toté ya mwasi toté ya ba mama parce que tu dis que ba papa en tant que chef bazana maele moko boy bazana mais au fur et à mesure to okende tozo ka ba témoignage tozo ka ba to se plaindre tout le monde a que c'est le contraire. Donc c'est que basi nde baosala plutôt effort ya kobongisa ya changer que mibali baosala yango te yango lelo tozomona même na kati ba foyer ba problème ezolamuka ba pauvreté maladie ba difficulté makambo ndenge na ndenge pona nini po papa yo moko ozofongola porte na bilobaloba ozofongola porte na bisalasa ozofongola porte na infidélité ozofongola porte na ko dénigrer mwasi na yo kosisa valeur ya mwasi na wana misu na bato alors mwasi ntango azoka bongo ezovaa na motema ezovimba motema evimba mwasi wana okopusa na présence ya nzambe po abondela mpono alors ntango mwasi wana obondela mpono ao te bénédiction nini ozwa po libanda kuna obondela mpono te ana tanti yo zelande yo yela ye donc oya kati abondela ba porte fungwama ba mbongo ekota ba misale pesa mama nini yo ndozoki opia ye alors ya na temps obondela pona oti parce que moi soit azo se sacrifier pona yo se sacrifier pona yo pourquoi ko sala que valeur na ye a perdre valeur na miso abato
Oui, que se plaindre, c'est bien bon parce que biso surtout aux en berère, mutaza parfait azate, mutaza parfait azate, mais manière nini, façon nini ya ko se plaindre, façon nini pe ya kolobela. Et puis yo moko siko ozo mitala, est-ce que si ozo koma na niveau na ya ko se plaindre ya kolobo mitali pe na yo moko omitali pe na yo moko ba papa parce que oza mobali mo wa mutu. Wa mutu ana mai na makilo ana poso. Donc c'est que berrière mususu pe kosa pe ke yo moko mondo fungoli porte ndo sali ke loko ane kota. Mais lelo mibali nyonso bakoma okinilaka basi. Nyonso bakoma osopelaka basi. Donc c'est comme si neti kaka na charge yango nzamba pesa bino nyonso bakoma pe kaka kokinela pe kaka basi. Non, ce n'est pas ça. Ba papa vous bongisa. Moi c'est à cher. Moi c'est à fierté na yo en fait. Tant yo otia moi sino à l'aise. Tant vous respectez moi sino yo. Parce que tant vous besoin que mari aimé. Vous savez, dans l'amour il y a aussi le respect. Parce que muto balinga ka ba respecta kaye. Muto balinga ka ba considéra kaye. Muto balinga ka ba protéger kaye. Muto balinga ka ba sala raté qui a l'exposer à sambo libanda parce que demain on ne sait jamais. Mais tant que vous exposez moi sino libanda, tant que vous bimisa poto salité à moi sino libanda, est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que vous avez la peine de voir na yo o mokili o nzamba zo recommander parce que bah oui j'aime ma femme mais déjà tant que vous y déjà baby si. Donc cela veut dire mais on a sait que yo na il fallait bo vendre bo aider des côte à côte 4 miss bo tala na bo solo li. En tout cas tu sais tu es ma femme, je t'aime bien. Mais regarde ça. Moi, c'est yo kaka. Soko lobine deux fois. Et puis, façon nous ya kolobela ye. Tant que yebi ki moba nanga loba nanga avec amour, avec considération, avec respect, surtout ça. Avec respect. Moi, ça yo kaka. Oh, ça la boum ça. Mais tant yo combien yo pe moi si. Ah, ye pe moi si. La bana mi bale mi sat mini. Yepe mwasi. Yepe mwasi. Ah, tkara kelele. Mais même si on a mwasi na on a mwasi le quoi, on a papier hygiénique. Même papier hygiénique est important. On a mwasi le quoi na ibité. Si basse belé on a kata mabala ba comme otangisa miso lo ba Seigneur si je savais. Papa ko lukate mwasi on a kata ndaku na koma na monde si je savais à cause de toi. C'est une malédiction. Il y a bénédiction te. Il y a bénédiction te. L'homme quittera et s'attachera. Donc s'attachera, il y a une bénédiction au batoufo, au bamona, bazoua, basisi, on a katalibala. Mais ce qui moi ça comme mutamile là comme si je savais. Son ayo que là ta parent nga ba sanga mobali ote. Papa, nous quand on ça la ta preuve du contraire. Nous quand ça la ta contraire ya maloba ba parent. Ba mona ke muto ba jijaka peut-être na musika mais lelo yo mwana bango aza heureuse. Mwana bango aza respecté na miso abatu. Mwana bango aza considéré aza aimé. Mais tango lelo comme on peut sabata mokili raison. À cause ya comportement ne sali que moi ça a changé. Ouais sali que moi ça la mutu moi. Ça veut dire moi ça na kati ya libala mais rien ne change. Donc bato ba omone ba tout na pena so kaza pena une femme mariée so kaza pena mobile na ndako so kaza pena pour nani parce que papa tu te comportes mal. Tu traites mal ta femme. Na kala to yeba ka bikolo moko be bikolo ana nde banyoko la basi ba maltraitera basi ba bikolo ane ke zongi. Mais lelo na ebité ce que ça ka monde on ndenge zo évoluer na makamna on yoko peso sa mibali en tout cas je ne sais pas en fait. Les hommes, aimez et respectez vos femmes. C'est très important. Aimez et respectez vos femmes. Moi, ça se sentir aimer, respecter. N'intimité. En tout cas, n'intimité. Au contraire, au monde, moi, ça non, ça be fort. Ata bola la tanza. Abimisa ta songa liputa. Abukata moi kesi. Donc, abasi mususu. Mobile nanga. Mobile nanga. Mobile nanga. Mobile nanga. Sko basi ya bongo nde lelo zo kaba msusu atolobi ne o te mobali nanga donc po ayebi comment mobali respecta kaye ayebi comment za considérer comment bas donc comment
mais soki lelo bapapa bosala ngo te mobali oyo alelisa mwasi na ye aomikangela baporte. Évitez kolelisa mwasi na yo. Évitez papa. Évitez kolelisa mwasi na yo. Évitez kokota mwasi na yo na monde si je savais parce que alingaki yo. Acceptaki yo. Évitez kokota mwasi na yo. Évitez, évitez, évitez. Et à bénédiction te. Mwasi aza bénédiction. Libondeli ya mwasi nzamba yoka ngo exaucaka. Oyo eza penda libondeli moko sincère. Alors tant moi ça que na libondeli sincère motema ne ya kozoka liboso ya nzambe eza bénédiction te pona o. Mibale belé a boso sa mabezo marcher souti. Musalo ke ne bo salaire malonga te makambu bo ba kapu bo zo mona ke ndenge ezaki affronter. Alors regarde-toi. Moi so zane na ndako traitaki ndenge. Ozwa ndenge nini. Nde yo moko ozwa réponse. Oyeba nini fo sala pe oyeba valeur ya mutu o nzamba tie pembe na si ka nzamba pambola biso. J'espère nga bino tokutana prochainement pour na numéro msusu to bo santé ko s'abonner ko liker ko commenter et ko partager pour la vidéo na circuler nzamba ozanga te ko pambola biso. Merci beaucoup.